mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa yete. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama. Gisele Umba. Nana troublé oh mon amour. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour peuple congolais, partout suivez, de partout, merci à tous mes abonnés, Ndenaïb Sabino Bo s'abonner, Nassé, Kobo Sanate na Diamant Noir TV, merci na Batunyo so ya Ituri, Batunyo surtout ya Bakongo, Batunyo surtout ya Kasai, Katanga, partout na ba région nyonso ya Congo démocratique, Bato bazana États-Unis d'Amérique, partout au Bolandaka, Diamant Noir TV. Botuni Gisèle Lobi le bakité marche Gisèle Lobi mengana le bakité tozawana. Sans plus tarder na présenter bino invité na biso ya lelo otoyebi toza na kati ya UDPS. Toujours to continuer makamba UDPS actualité za ngwana to tuna yeba question. Mais nazo banda na ba effet o esalama depuis 2015. Toza kara donc fa bongisa penda pour lelo na ekoloba etant ki molobeli ya Congo te na ekoloba etant ki mwana Congo démocratique. Peuple congolais, on a besoin de yeba bango bata UDPS yé aye na aza président mais aza sous na président na Félix o union soroloba ezo engagé pena UDPS donc to sur la UDPS président bango Félix Tshisekedi. Sans plus tarder, bonjour président Chim UDPS. Bonjour maman Diamant Noir. Merci to yambio to na kanda biso peuple congolais donc nabi ke ba ozela déjà bi temezo suka bango na makambino bo sala. Avant tout, quand on a la question, yo na UDPS dépose à la CA depuis 2015, entre 2015 et 2014. Moussa nous a toujours cadre, tous qui membre simple et tout comment. Depuis tout ce temps, on a cadre à parti. Et ça fait longtemps qu'on a cadre à parti. Au niveau extérieur, depuis 1996, on a cadre à parti. Cadre actif à parti. Donc, Tilelo, Nazali cadre actif, il y a parti. Voilà pourquoi nous allons se permettre que Kolobana Kombo est parti. Parce que Nayebi, Barouage, Oeso Leka, Nakati est parti, Oeso concerné, politique, il y a IDPS. Voilà pourquoi je suis là. Mais est-ce que le peuple congolais, vraiment, a très très fâché dans le comportement, comportement, il y a Félix ou président de l'UDPS? Dans ce cas, moi, que le peuple congolais a fâché dans le comportement du président Félix, bon, oyebi maman politique est une réalité nango. Na kati politique est une enjeu politique. Alors, le peuple congolais a fâché dans le président Félix par rapport à Nini. C'est ça. Ok. On a la question pour le peuple ayeba pour Nani la cause a fâché contre Moutou. Parce que les lots moni ba moyen comment ébélé pour muto silikana muto ata muto ayebité. Voilà. Pour commencer, première question, on a tout qui non poto yeba nengaza mutu. Il y a UDPS ou ils a parti, il y a munene na kati ya Congo. Mais na retourne bamba mituna na sima poto yebise pourquoi peuple aza fâché contre Félix ou Alingia comme alelo président de la République. Faut à la santache pour comme président de la République. Mais Félix Azar Batache Belé. Tout c'est entre parenthèses, au bon question là, on peut répondre des tout à l'heure, mais tout au salana nous analyse globale par rapport à marche et les Kaïlou. Maman, on a une analyse moko na kosala par rapport à marche parce que objectif à marche na ndenge zalaki et yebanaki ke ezalaki marche pour na objectif moko X Y. Mais tant que l'objectif est comme qui déjà erroné, il y a un commentaire sur marche na tikika ka peuple congolais yemoko. Atala d'abord to ibsaka bango ke IDPS mutu a télémisaka batu pour batelema. Je pense que la preuve est allée, ba image ezola kisa que tant que IDPS se réserve qui alors tout le monde qui marche et puis en plus bande konangai
ba congolais bo répondre ngana no marche nini oyo IDPS ya sia sala to mona tabakangi ata mutu moko te parce que lelo oyo tozana ba combattant na biso belé bazo souffrir na ba prison mais to moni marche à lobby encadré na ba policier et donc alors yango tebisaki bango que likopa na bango ezali trop léger. Alors dans tout ça na goloba na peuple congolais na sepeli ya komona ke d'abord peuple congolais a manifesté que azakana espoir na bango aza continue toujours côté espoir na bango et pas na biso IDPS parce que yebi ke biso nde toza ko bunda pona ko longola na bo umbu azanango wana ezali impression liboso. Deuxième impression nazo sepela ke peuple congolais lelo abani ko kota makambo ya Congo oyo fait président na biso nazongela kaye parce que za koloba toujours mukolo peuple congolais ako kota na makambo sans que batinda e nde mukolo début à changement nde mukolo changement ko sama na mboko na biso. Alors bravo na bino peuple congolais o bo monique et loko boeza ya bien te bo telemi en tout cas nazali vraiment pour encourager peuple à continuer na pawana. Merci Tozongi Sikona likambo ya Félix. Pourquoi peuple a fâché? Parce que Félix comportement naie eza dignité ya la président de la République parce que eza poste moko eza très important na pays. Donc poste wana eza poste ya liboso na pays na ebite ke poste nini likiango. Ceux qui mutaolinga koma na poste wana photo landa place alala ki ya telema ki alia ki aleka ki asola ki na nani. Pose à poste wana. Lelo tuninga pourquoi peuple congolais a rosilika parce que comportement ya Félix eza mabe. Neti comportement nini o ezamabe comme ça olie na banda koloba na ngina yebata motif moko comportement moko o ezamabe comme ça à partir wana nde na koyeba ndeni na ko expliquer peuple ce qui makambo peuple a constaté za yango to so za yango te. Merci. Est-ce que koyebi sabiso pour na question autre tuna depuis 2015 Félix Azaki na Kabila lelo Kabila lobi ke tolandi na presse moko na boina tanga kombo ba komi yango na presse wana ke Kabila lobi Félix azana maboko na ye Kabila oza président tolinga longwa parce que mandat est ceci là mais tanga lobi Félix azana maboko na ye cela veut dire na 2015 Félix ba signé ba accord na Kabila na Ibiza donc je suis sûr que oyebi ba signé ki ba accord na Kabila donc UDPS je parle de UDPS mta signé ki ba accord wana na Kabila lelo tongo Kabila obi azana maboko ne oko sa commentaire ni déjà, je m'insurge en faux na constat au Sali. Parce que en 2015, président Félix Azaki, secrétaire national adjoint. UDPS a signé l'accord. UDPS, dont je parle de Félix parce qu'il est président. Nazo comment? Tant qu'on a répondu au peuple congolais, ça veut dire toute intelligence. Parce que là, on a le baki, premier balai, na bossa qui corrige le peuple congolais. Troisième point, que le col a banni kokoto makambongo, mais azala sko na boanya na mutu na ye, ya kotala makambu nini oyo, ye fois telemela, oyo sala ke panda bane, mboka wana ebongate. Tant qu'on a le baki constat ya liboso. Oyo ezali ke na 2015 Félix Azalaki secrétaire national chargé aux relations extérieures donc Azalaki diplomate à parti Azalaki président à parti et na monité pour na Rwanda ndenge nini peuple congolais alinga azala contre parce que Kondo président Tshisekedi yemoko Azalaki nanouana et c'est lui qui dirigeait le parti donc yemo Azalaki na ba décision à partir Azalaki président Félix. Donc c'est pourquoi on a lobby que tant au yebi mutute au vandina mutute yimaka muta alobakate koloba n'importe quoi te kakapo ba mona yo to ba yeba yo parce que makambo tozolo ba maman ils ont engagé Congo. Ils ont engagé penana UDPS ba yebi que UDPS banda e banda ti lelo na no trahisa ba valeur nangote. Yango nanga na zokamwa komona ke lobby depuis 2015 président Félix azana mboko Kabila ngana ndimi yangote. Tango Kabila alobi na munoko de diamano mtala Kabila alobi na nani yo muto alobi na presse to moni il faut na journal yango alors olobi bien azama boko na ye parce que président Félix a signé un contrat na Ibiza avant de commencer na Ibiza to utaki na Italie boyebi bandeko tozongela histoire na ba oba yebite tozalaki na élection en 2011 il y avait un gagnant et un perdant. Tant que tu as gagné l'élection, peut-être que tu as gagné l'élection. Tu as accompagné, mais tu as gagné l'élection. Le président a dit Imperium, il a dit que tu as gagné pour que Sabilo Kwana. Et Belé Koutou, les gens comme le Parlement. De Babouya, le nom de président. Alors, le président le Bakinin,
akobundela victoire na ye alobi peuple na bisemino na balabala te mais bo vanda nga na kobundela bino président vanda te atikala kobundela peuple congolais ce qui fait que na kobunda comme lelo biso tolobi tozolandaka maloba président na biso ayebisa biso ke violence efutaka eloko te et bana Congo bakufi ebele sima na violence alors biso méthodologie ya lutte na biso zali non violence. Alors président na biso Etienne Tshisekedi à qui je rends hommage à Salaki na ndenge tolobaka IDP zali parti à vision ye azaki visionnaire alingaki diplomatie éprimée yango monaki ayebisaki parce que lelo oyo toloba soki tozali kosala opposition on n'est pas des ennemis parce que tozana tozolobela mboka moko Congo eza socle na biso nous sommes des adversaires politiques tant tozomona ke mboka zoke na mobulu tokotuna baninga o bazana pouvoir mais bino bozoke na mobulu déjà boyibaki victoire na biso donc victoire wana il faut te récupérer victoire to récupérer ndenge nini maman donc te récupérer na ndenge diplomatie objectif o tokutana kina bandeko ezalaki ke avant de na fait un mandat Kabila ala kisake ako se présenter te Kabila ala kisake ako briguer deuxième mandat te ako sala référendum te pour changer à modifier constitution alors tango to avancer na bango effectivement pour na bango depuis wana ti lelo objectif na bango zaika moko to pe ba biso to zala ba premier ministre na bango alors to boya tango to boy ko solo na bango yango mona tango to komi na Ibiza président na biso président Félix azaki kutu te na kati ba délégation na apesi ordre na ba délégué tout bazaki kuna lobi bobima parce que ba komi ko lakisa biso nzela oyo eza yango te nous on n'est pas là pour na ya ko luka poste ya premier ministre tozali wana pour na ya ko luka tozala toza présidence ya république to kamba mboka tozongisa mboka na rai yango monaki continuité nango tango bango ba claquer porte continuité nango toke ko sukisa ngo na Genval wana nde na laksaki peuple accord wana nde eza kosele ke ba arrangement wana ya basse classe ya ghetto biso tolingaki yango te mais ngana okato makati yo maloba te posilisi tango yo boyi ke lobi Kabila lobaki yango diamano ra lokoti yango bongo oui mais tango Mike Mukebai alobi pe yango lelo ke Kabila ndinga pardon Félix azaki pont ya corruption parce que ye mutabande kozwa mbongo epa ya Kabila pona kopesa epa ya bato siko wana susu bakosi pe kaka po toana kata na zolinga kolobela nanu ndeko wana otangi ya zali journaliste ce qui vraiment za na déontologie journalistique na zolo bango bien éthique morale déontologie journalistique un journaliste après ça gabi information à la tout va te il faut y en a preuve na sengi na ye otuna ye to peuple congolais atuna ye mais la kisa biso preuve oyo ke muto aza servir de pont entre Kabila na IDPS yeyo na ba flagrance et là on a zokama na zomona ba journaliste mboko na biso tellement likolo alo koso ba komi converser na ba n'importe quoi soko tali bango nyoso tune ba za ko telema wana otuna kinga l'autre fois ba Petio ba Daniel Safu na ba misusu ba Eliezer bango nyoso wana lelo to moni ba komi na ba salarié ba journal na bango en tout cas tu évites ce qui est zalagaté ba comme ba salarié et la preuve hier même que baï aza candidat non na ba élection sous étiquette nine ensemble mais bande qu'on a biso maman to comment lelo on va éventrer les bois parce que je me suis excusé auprès du président lobby aujourd'hui to la vérité donc Mike Mukebai na quiconque aïe la biso preuve surtout ngai ne na zabo ba ila ngai preuve bala kisangai ke talapon oyo président Félix azako relié o azaki na bango azana maboko Kabila depuis 2015 mais ce qui va information nan dekolela ziongo e utika na source na bato kaka bazaka toujours bisika moko na po surtout tuni question na ngapi na profiter na tuna eloko ba congolais ba otuna mikonyo surtout tango Mike alobi bon yo le biza faux pour prévezate mais tango Félix Tshisekedi basali eloko na baninga bango nyonso to mona bango baloba ba oto sala jour bakutana ki tout le monde akutana na stade na meeting basalaki bayokana ki bango tout baza maloba moko mais après quelques jours Félix a eu la décision yemoko pour te dire que déjà ba élection zate maintenant to communauté mais to tout nanano makamndenge lekaki Félix alobi yemoko na ndenge na yeme azaki liboso na baninga au moins que quelque part parce que azobanga quelque chose ayebi que le col ici nazana ba corps na Kabila
ceux qui na continué baninga c'est kinga esimba. Maman, président Félix a sala comme ça là IDPS y mon côté. IDPS c'est une institution. D'abord il faut rectifier le quoi. Contrairement à Bamsusu, oh bazo sala makamuna ndenge na bango. Vous comprenez maman. Nazo s'adresser au peuple congolais. Marche oh déjà et salamaki lobby. Batena na babutisa nango, il faut que IDPS c'est associé na kati wana. Alors, ceux qui, soi-disant, journalistes, bon, on a comme bango doute. On va lancer qui communiquer en marche, on a réseau. Base à la quand même honnêteté intellectuelle. Nefisque. Il y a que brandir demande officielle à marche. Où est-ce qu'il y a signature à IDPS? Parce que demande où est-ce qu'il y a réseau, tout le monde signature à IDPS. Maman, aux autres, on a souka. IDPS, c'est une machine, c'est une vision. Potoko mawana. Totali. Nazo ko yebisa yo lelo biso awa na diaspora to tembula ki to kuta ina baninga on a été même prêt à que ça président na biso c'est de solidariser na bande comme Sousouana parce que c'est des infiltrés ba na mission na bango pona ko boma IDPS mais président comme toujours il se met au-dessus de la mêlée azolo bana biso lobi mais comment est-ce que to ko na to go sikolomboka ceux qui toza divisé la preuve même lobby va fingier mais omoni avec ça la tweet toujours avec espoir ensemble. Mais nous, ça commence à nous faire du mal parce que non seulement tu comme un caractère politique, tu comme même un caractère, il y a un finger, tu comme un finger en abysso. Est-ce que c'est normal au lieu de finger à ta président Félix, où il a engagé dans la politique, où il a finger à maman, où il a finger à papa. Papa na lelo, azana na funérarium. Mais parce que vous êtes politicien. Aza politicien, pour les bazo kunda été. Yasuka a na ibisa ki l'autre fois na lobby, basali commission et salama ki yo congolais nyo sahibi, commission tripartite. Gouvernement, famille politique IDPS, il y a président Félix Tshisekedi, na famille biologique na yepo ndenge ba kunda ye. Oui bien le ko bloqué ango. C'est parce que en contrepartie, il fallait que le président Félix Andima poste à premier ministre. Mais abo il poste à premier ministre. Abo ya kondimango lelo. Fameux poste o alingaki o bobotelaki ndeko na biso totanga ikombo na bosani voilà merci pour aider nga fameux poste bobotolaki totikala ko botola ye poste ya lobaki ke tangu ye président ye Valentin Mbaka lobaki tangu président Félix akinda ko mona Kabila po asenga ye poste wana alobaki na ezali immoral hein mais mutwana akoloba no ezali immoral kaka mutwana tinda kabatu po mutwana ndi masu poste ngo ya suka ka yango ya suka. Il n'y a pas longtemps, même pas 3 mois, le président Félix Aboyi, à côté de Biloko Anate Alobi, na compte à famille, Nogo Nangaï, M. Labé Moulomba Zali, na compte à parti, le général Jean-Marc Abounda Zali, na compte à majorité, Nengo Monaki, Bakomi Koroulé Bisso, et Kouensaki Ponanini, parce que le président Félix Aboyi qui poste. Ça, c'est la vérité. Tout le bagaille de pes, comprendra toujours Bisso en retard. Comprenez toujours biso na retard. Omoni bande ko na yo zotanga bande comme sous na au président Félix Azali bango. Biso to lingara bango te pourquoi? Parce que ce sont des traîtres à Congo. Traîtres à Congo. Déjà de 1 na bande na premier moment. Là aussi si accord à Saint-Sylvestre. Décision à Liboso, il faut tout changer ba délégué na biso tout au bazana CENI. Le lendemain, bango nyoso ba changer ba délégué na bango. Oya biso ba boya. Rapporteur Kalamba Tilelo. Bamakam nous tous seni azo sala. Ba délégué na bango bazali ko cautionner ngo ko valiser ngo bazo ko rendre bango ba compte. Et là ils sont contents parce que bazo za bambon. L'air bazu décision il y a aucune élection avec ba machine à voter. Ba délégué na bango bazali ko valiser ngo. Parce que biloko bino bo accompagner. Pendant un moment boya ko tele makeno et to lingisi su biloko na te? Non, totika aventure. Mais yo ozoko ta mingi. Pour la IDPS parce que vous avez membre IDPS vous avez choisi en plus vous avez cadre vous avez obligé toujours le bas mais peuple congolais nyonso lelo yo lobika bandeko wana ba journaliste to nini non mais peuple congolais nyonso o azana diaspora so to longoli bato ya IDPS parce que bino boza bato ya IDPS mais to longoli bino ba peuple o nyonso batikali na diaspora na ba mboka nyonso tout o bazali banda moté que baza fâché contre Félix c'est pas pour rien. Donc, bah, quelqu'un a fâché contre eux pour rien, soit celle l'autre parce que il y a des peuple, des Congolais. Ok, bah peuple wana et esprit bazaki nango avant-hier, esprit bazaki nango lobby, esprit bazaki nango lelo et comme il changer.
Pourquoi il a changé? J'espère peuple congolais, tant qu'on a le troisième point, le peuple faut intelligence, y compris le peuple de la diaspora. Parce que le peuple a Kinshasa a compté mingi, n'a pas tout un apôtre pour soit disant, un peu plus par rapport à Bango Bazanango. Na tongo lelo, Corneille Nanga, a eu sa déclaration. Élection zate, pour la nini, la machine à voter zate. C'est comme ça, non? Alors, tant que biso to comprena qui que objectif est qui a gossé cette élection te. Pour que na bango contre mur, voilà pourquoi le général Jean-Marc Kabunda lobaki token na élection avec ou sa machine. Pour te ba que Kabal na bango zaki a organiser l'élection te. Na pas un exemple pourquoi na zozonge là bas bateau baza ko instrumentaliser peuple wana, ce sont des politiques o babomi peuple wana. Na bandina nous l'air nous on n'a jamais été prêt pour nous déposer ma candidature pour l'élection. Peuple congolais a bien. La preuve, tu as ma candidature 2 jours avant date débitoire pour déposer ma candidature. Banane ma candidature c'est Sanga avec ensemble. Batu nieme yo ya kotika candidature wana ba journaliste wana na zolo ba o bazo panza basanga mabe bazana kati ba liste wana. Pourquoi que kotika candidature? Alors nous biso tous après parce que tous na ba moyen na biso. Batu nieme bongo président na bino. Na nous kutu besoin inclusivité te bo ebite soki akozonga. Oh non, en tout cas, le président n'a pas besoin, mais ceux qui ont zongité, il n'y aura pas d'élection. Vous comprenez? Mais il y a le président qui a zongité pour que le cabal ait pouvoir. Ça, c'est de 1. Donc, il y a un MLC. Attends, le peuple congolais, Bolanda a déclaration à Mme Bazaï, Eve, à l'Obakinine. Nous, MLC, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Parce que tous assure la popularité, leader Nabiso Jean-Pierre Bemba. Maman, si l'air on a une déclaration, peuple congolais, na oya diaspora bazala ki wapi pour battre les mandenge battre les makilobi. Yango tozolo bakeba kabalo wana ya basse classe to comprendre nango. Autant l'INC, il est azaki déjà prêt pour nous préparer l'élection. Alors, biso sko to tunaki bango question. Tant que to sala analyse, tant qu'on a le but que président Félix a sala kamakambuye mon côté. Ba émissaire aide pèse wa ko solo là. Ba tuni bango bandeko tozo mona ke Kabila aza aventurier. Ba machine à voter aza ko vanter za distraction. Alingi ne ko organiser l'élection te. Donc alingi date wana eleka comme ça to ke na ye na glissement pour cour constitutionnel na ya siacha elo bakeno ce qui élection zate président oyo ya cause la président oyo ya cause la élu. To tuni bango sko ce qui to komi to boyi babiloko ndenge tozo boya ngo pour mutu moko biso pe to ndima ngo te. Si l'autre machine à voter à voler. Quelle sera votre solution? Vous pensez quand même bon, mais vous pensez quand même. Tu peux si pour nani parce que zaki kuya liboso basala kibiso. Tango baninga baso ba pesi. C'était quoi? Bango ba pesa, ba ebaki ke objectif na bango zaki ni na zuza bino clair, zaki ko pousser biso en dehors ya ba makambo. Pour biso ne toujours gêner. Tango bango baso ba pesi. To nga to tika la isolé. To le bino. To kota na gêner bango. Yango to gende ko pesa. Malgré nous. To pesa yango na mbalakata bazala ki sirte que to pesa ba candidature. Omoni, c'est ça yango tozolo baké peuple fort atala to uti wapi tozo kende wapi mama batuana nyonso basali peuple mabe lelo oyo Katumbi président Katumbi et ensemble a commis ko manipuler peuple lokola bazo sala jeu ya Nintendo non bambongo oyo azwa. Voilà pourquoi déjà de 1 Mukola Liboso président Nabiso Yambaki na frère na Katebe Katoto. Nous Batiaï de PES on n'a jamais été content ni d'accord. Mais comme dans la partie démocratique, tozon di makomba lobito sangana parce que mboka lelo ndenge komi il faut na loba ki joue na makambo ya bolingo. Voilà pourquoi tous les gens le peuple ayeba na temps normal le quoi ba monsieur Katumbi bazali bato bazali passible de poursuite judiciaire pour crime économique na Congo. Ça je l'ai dit avec force. Alors ce qui kabal na yo ezali ke po ozonga lelo il faut oboma IDPS mais yeba ke l'IDPS to le bakango ezali institution ezali état d'esprit et l'IDPS ne sera jamais à vendre. Mais oui, que le peuple congolais azasu peuple a kalaté sur ba mimi boaki ba mimi le peuple congolais fungoli misu azolinga alandela tout ba détail
olobi que Moïse Mtasali keza biso to lobi la Moïse diamant no azam lobi na été voilà to lobi la peuple congolais la édifiant des peuples congolais pour yeba merci donc to lobi lelo lobi mutuno sa lobi mabe pona Moïse et pona pardon pona Félix to bandaki pas Valentin ngana yamba Valentin mbaki lobi Félix Mtasala kopo wana boyena po longolanga kenda solana Kabila tangu na yamba ki lobi non c'est faux archi faux oboyi yango lobi ke Valentin akosi lelo Mike Mukeba lobi oui Félix Mutazali azaki pont boyena boyo lobi non c'est faux toujours lobi nyonso za faux Félix tomoni na Museveni akende tikuna akosola nini pour Félix aza proche ya peuple awate mais aza proche azoki luka pona bola mwa congolais to tuna ngona yo lobi Félix azaka mutu malamu UDPS eza ba peuple congolais eza tout le eza congolais nyonso donc tous a besoin petoyeba pour bato bazana kati ya UDPS bazana ba famille bazana bana baza tout le monde donc toko zoka para Félix mbamo bongote mais yo le bi nyonso ba pona Félix eza faux siko bato na nyonso bazaka lokuta Félix azaka na nazo mona tango nazo répondre aux autres sangaka président Félix na président Félix azali moko na kati ya bato ya UDPS mais il m'a montré comme président effectivement c'est pour que tango président azo sala ba déplacement azoko engagé parti azali ko concerter ba membre à UDPS parce que pas na biso tozali démocratique akoya te ko imposer biso décision ndenge to monaka na ba majorité présidentielle Kabila azoko imposer décision non na UDPS c'est ça la makabongote c'est pour ça je parle quand je parle au nom de l'UDPS voilà tango nazoko lobake lelo biso tout tozana ngana sengi boy muto azana preuve aya ko lakisa biso boko mona nini to ko sala sort nini to ko réserver na président Félix biso bato ya UDPS ce qui preuve ezali en tout cas beaucoup mon sort ni biso base to réservé parce que IDPS le congolais zoyoka bozoyoka maluba peuple congolais zoyoka président nga Félix zoyoka ba membre to IDPS bazoyoka nga to na besoin de preuve moko tangible ozo la kisake président na biso azwa kimbongo et pas ya moto X et pas ya gouvernement pour les lobbies so IDPS na biso ekufa opso to bundeli pendant plus de 36 ans. Nazolo Bango le maman Nazolo Bango très sincèrement. Donc c'est pour dire que Nazolo Bela président Félix mais Nazolo Bela IDPS. Mais ce qui est d'une manière ou d'une autre, parce que bon, ceux qui battent Bazolo et s'avérer que à Salaki Bongo, peuple congolais au monde sort oyo, mais connaissant la personne, c'est pour ça battu mon fanatique. Non, je connais la personne. Président Félix Azam Mutumoko a collé la difficulté. Ça, je suis en train de le dire à force de le côtoyer. Donc, Azana quitté Rambongo. Donc, ce n'est pas ça. Et puis, les lots, qui m'a payé 3 millions. Maman, $1 symbolique et Koti Mbongo est belé. Est-ce que Mbongo a servir parti de président pour la campagne? Il faut qu'on ait 3 millions. Et puis, est-ce que 3 millions a valeur à IDPS? Mais tout le monde a question pour les cas qui n'ont pas fungoli au lobby en tika totuna. C'est quand on vous sengi ba $1 on y a un tezenga mais ma pauvre Félix ça la propagande naïf. Naïb saka l'autre fois. Pardon, j'ai dit $1 million, $1. Naïb saki yo $1 symbolique wana ezaki na objectif rebelle. Na lobaka na émission oyo tout koleka ya passe na lobby boy. Au lieu to komaka ba victime ya ba débauche parce que tozana moyen de fonctionner te. Alors, tous on a besoin de oyo bazako fonctionner dans quatre parties, surtout au bazana ba province. Maman, c'est difficile hein. Aux la province, il faut faire fonctionner parti. Il faut battre na base la bien loti, base na moyen, il y a que faire appliquer politique il y a IDPS na kati ba contrer partout place bazali. Y compris battu oyo bandeko oyo basai la partie na niveau il y a Kinshasa. Donc, tu as un secrétaire général, à cause de là, mon côté gaz à la vulnérable. Il faut un moyen que non, IDP se tourner. Les autres, il est là, tu n'as pas $1 symbolique. Mais au tour, tu n'as pas carte. Retour, tu n'as pas carte. Ça veut dire que la stratégie, il y a que générer un bon carte à partir pour ma mituna, que vous connaissez que le Kambongo boye est si là. Tu as un objectif. Non, on a un objectif. IDP ko le belaka Félix T. Ozolo belande parti IDP ba liba bomango. Mais les lotos zonga nanu yobi analyse à lobby au boye ko sala bi mo sala ngo ezate. Pourquoi sala ngo même tabino ba carte déjà il y a UDPS bo sala ba sala bino ba biométrie toyoka ki carte ngo utilité nango zarani. Non, carte ngo zali pour na ko répertorier ba membre effectif o ya biso. Comme ça, toye ba keno, le quoi to le ba katozali populaire. Tu as la statistique interne. Il y a un qui permettre de canaliser l'île.
Vous avez la carte en auto mon abisso to éviter. Ah. To y ba carte tout na diamant to ngato ba nyonso tout. Na carte zali. Carte na ngango. Carte na ngango. Carte yango yo biso to moni. Elongi na ngango wana. Ah donc yoza penda yeza do ba cadre kam bazara nango ba membre. Ba membre tout bazana nango. Na za ikutu na saki na ngana za ba carte ba membre msusu ceux qui na yaki nango na ngao la kisai. Ah, merci, merci. Donc tout ça, ça fait partie. Il y a un IDPS parce que l'élo, normalement, dans pays normal, hein, dans pays normal, tant qu'il y a un parti politique agréé, ces partis-là, ça devait être subventionné. Hein? Au prorata, il y a un résultat. Mais tout cas, comme on a subvention, mon côté dans Katia Congo, par rapport à alors, nous faisons avec nos moyens de bord. Je félicite encore et j'encourage encore les militants et les IDPS partout. Le peuple congolais a aspiré à l'IDPS. En tout cas, nous avons encouragé à tenir bon parce que la vérité finira toujours par triompher. C'est la vérité triompher. Tout le monde est vérité. Mais la vérité est que Net Natongo, Corneille Nanga vient de déclarer qu'il n'y aura pas de machines à voter. Si la réaction est parce que tout le monde a qui en avant. Tu es qui est ko salisa élection te balingaki au monde net marche à lobby autour kingat. Heureusement biso to ba visionnaire. La marche à lobby ezaki infiltré à sakanati. Ce qui IDPS to bi sarabatu. Bolinga bomona olinga suka y aurait beaucoup de morts notre kolobangwa même ti balinga ya ko toucher tina niveau permis il y a siège na biso. Balinga ba ko sala biloko msusu pona kolobake botala bato IDPS. Bah, saboter l'élection, alors nous, on ne va plus aller aux élections. Alors, le quoi est l'autre contraire, Bango, Nanga, donc, calcul n'a rien surtout. Et Simbi Souté, Azasu n'a choté, aujourd'hui, à lobby. Aujourd'hui, à lobby. Donc, on l'avait poussé pour Aloba. Tout ça, là, qui est exprès encore, pour tout le monde qui calcul n'a pas zamouké. Na côté il y a Kabila, bazana panique. Na côté bande qu'on a biso ba yaki ko infiltrer biso o ba lia na Kabila. Ba sala na Kabila. Ba yeba ni na Kabila. Hein? Maman. Mais bato na bokolo ke bazabatu. Na koro to sala ki ya Saint-Sylvestre. O mona ki bango te ba na parler du peuple. O so mona pinga na to zo samba et pas juge. Ale yo lobinga na ya ko senga sikoyo verdict e pa na yo. Ne ba ki ko senga verdict e pa minako. Nyoso na pona nini? Lokoso. Alors nous, la politique, on a tout le lien. Merci, merci, mais Tolobi Boeto Tunananou. Pourquoi président il y a IDPS Félix Tshisekedi alinga koza proche, il y a pourtant on a bi proche, il y a peuple, biso ba peuple congolais. Lelo, tout le monde a qui information sur les cas na réseaux sociaux, mingi sur les cas na réseaux sociaux. Tant on dit maintenant to vandia, na biso que j'espère qu'il va bengio partout. Ngamo diamano ba benga tina kisangani ba benga partout bazo benga en tout cas to pesi bata kisangani mbote mingi oyo boyebi Diamant TV bazo benga biso partout donc c'est que information ezokende ba source mais Félix Tshisekedi aza président ya UDPS alingaka koleka te aloba parce que aza est compétent alingo loba te na miso wa congolais pour ebika ko se défendre te to parce que azali très spécial aza tina ba peuple congolais te pourquoi aleka te maman président Félix a sali ba meeting ebele na Kinshasa. Président Félix oyebi pona ko s'exprimer. C'est un meeting tete tout na ba question tout. Pona ko s'exprimer et senga mo ba préparation moko boye. Siko tozana na ba enjeu. Président Koloba kalate a ko s'adresser na peuple. Président Nabiso Alobaka il s'exprime à travers ba base il y a IDPS partout ezali. Ba cellule les ali, ba fédération ezali, ba message tout ça ko véhiculer. Yango moni lelo to komi ko se permettre pour to za ko se réserver to za ko linga kutu makambo ko lobate mais lelo to komi ko se permettre pour to banda ko véhiculer ba message wana ceux qui bande ko surtout il y a diaspora bani comme on a présent Félix aya à s'exprimer ba solana il y a pas de problème nous allons nous organiser to s'organiser aya ko s'exprimer ndenge président Tshisekedi a salaka awa na Paris na Saint-Denis na veille à l'élection en 2011 ceux qui baza disposer azamutu ceux qui vont disposer à Zamoutou, à s'exprimer. Parce que tout le monde a na Paris, aéronautique aussi, ça malouba. Ah, en France, bisous le Béaming France pour quoi tu fais dans la France. Tout le monde a Macron est président de la République. Mais tant que les Cambodgiens battu à médias, bazo lukai aroloba. Baro télémission, baro tourner ba question, télémi baro tournayer, ba vandisi na ba émission, azo bengisi, azo leka. Parce que za bongo, y a un service na biso. Donc faut leka, faut loba.
tant pour lingo zo bokonzi ba bando tunu ba question ba bimisa makamno akala yango mona ke mingi tant musu ya batu musu ba konzi ah bazwa kite po nini to ba bimisi ba passer na ye ezaki dignité mais lelo yo lobi Félix Aza na préparation à lo baraka ka place ba IDPS baza mais biso to lingi et pas ba congolais parce que ya linga diriger des ba congolais alinga diriger ka IDPS ezali parti o ezana kati ya Congo démocratique donc o ezaya biso ba congolais IDPS donc tant alinga diriger peuple congolais nyonso mais ceux qui déjà lelo nano komi président aza mutema osangisa te ya koyoka lito ya peuple te ya kovanda na ba peuple te kolia na ba peuple te lobi tango zo bokonza. Voilà, c'est ce qui n'a lobby sous le fanatisme. Mais ça, c'est vraiment les tout ni posa yo makamni lobby ba peuple wa koloba que non, ça fanatique non. Na ebisio que l'autre fois na lobaki c'est un humain. Non na mona mutu simple. Aza pa mbato baza simple. Ça c'est de un. Aza mutu azakana batu nyoso parce que le président Sokaye a qui paramilité. Et puis de deux, tango lobby que bakota la passer na ye. Le loso ba komola taga ya pembe. C'est pour dire que bazola kisake ya azana tachete. Azana tachete. A Salate, na gouvernement, à Liambongo te, gouvernement, il y a Congo, donc Azo Lukande moyen nini oyo, yango na ibsaki yoke, Azana culture, il y a vie, na généralisé yango. Donc, lelo oyo ke olo bakeno, Aza incompétent vis-à-vis ya média te. Tuni, ce que ya banga. Exercice mususu me wana te, na exercice na mutu to ayebeliye ke Aza mutoloko, ayebi koloba. Akobanga Koloba, non, le président il est là, il est disposé. Et je pense que ce qu'elle a dit, mission Oyo, alors, il peut permettre dans les plus brefs délais, à l'Ukamoyen Nini, il y a s'exprimer et pas Congolais. Biso tolingi président simple tolingi président te lokola o aza déjà na pouvoir wana alobarata sola na ba comme na peuple te même temps o azaki kala to côté li Mobutu te to lobi car Mobutu azaki ba mama akovanda ba mama akovanda ba papa akovanda des fois vanda zo sola na peuple bino nyoso boya boy botika ba mamba le kana tapi bo sala boy Mobutu bande ko loba mais lelo Kabila to mona avanda wana alobisaka ba peuple te donc et o abino talibino ya biso ya ye etali lelo tolingi te ke histoire ne se répétera na Congo donc tant Félix azamona mboka biso so ane sengo ngadi amano en tout cas wana olo bana part ya ba congolais ceux qui le président ceux qui Félix a commis président mabeza te poza mona Congo donc ils a mabelé na ye azana ba droit nyo surtout o ya peuple congolais azana mais tolingi azala ndenge ni tolingi président simple tolingi ba orgueil tolingi bato balingi ko lia tolingi bato balingi ko kita lokola peuple congolais lingi c'est qui mais na lobby bien na zozongelango bien. C'est un monsieur trop simple. Naba o ba yebiye bande kona biso même o ya ba diaspora mingi ba yebiye. C'est un monsieur très simple. Bato ba koline na Belgique ba yebiye. Azalaki wana na niveau Azalaki, il pouvait aussi se considérer comme fils à papa, il ne l'avait jamais fait. Parce que papa n'a pas pouvoir, papa n'a pas moyen. Il y a pas ça la batapage, n'enge to mona bana msusu asala yangote. Lelo oyo ba mama ata bino moko bolo belangai molobeli na bino lokola Félix azate molobeli na bango lokola Félix yango moni même makambo oyo to mona ilobi bazo sala ye et salié passi mais c'est un homme d'état et tant que nan ba fingi yo te se koza ko exister te tant que ba lobeli yo te se koza te yango nazo pesa na lobi mikolo yo c'est lui mais c'est l'actualité. Donc actualité on a toujours salango pour na complaisance te actualité on a toujours salango vraiment pour na souci oyo mboka na biso ezo kendele yangote pays na biso ezo kende mabe mingi alors heureusement na lobi na batu boye ba congolais bo bandi kolanda c'est normal ba revendication na bino ekokoma mais loko ndenga na lingi bo fongola pe esprit botika esprit yako bossa na pe moi évolution makambo IDPS n'a trahi binote et je pense que IDPS ne vous trahira jamais. Bateau bazana gâte IDPS baleka na IDPS misusu ba trahir ça. Peut-être lobby nga na ko trahir. Peut-être il peut à ko trahir. Mais mututu à ko trahir IDPS à koleka. Mais institution IDPS est gotika là. Parce que il y a des alliés espoir le loi peuple congolais. Vous avez mon maman IDPS bandaka là. Batebele baleka. Mais IDPS c'est ça. Au coup de zalaki les charismatiques yo alali alala mais IDPS ezali souci moko ezali kaka ke baboma IDPS pour ceux qui babomi IDPS bandeko donc souffrance on continue sur davantage biso nde tolingi le 23 décembre
Ce qui est élection exacte, alors Kabila a rendu biso ba compte parce que notre civilisé azali passible na ba poursuite pénale. C'est quoi UDPS ça a pris nini ceux qui les 23 Kabila élection salamité UDPS tozo parce que Félix c'était tozo UDPS ça a pris nini il y a plus d'une année. Il y a plus d'une année UDPS à travers son président Alobaki biso bandeko il y a opposition. Pour étudier modalité nini, il y a la transition sans Kabila. Parce que ma belle pays est allé comme Bonango Kabila. Nous sommes là. Si on a mboka nini, bomengo nyoso mboka ils revenir na mutumoko na famille na ye. Ezaka na Congo. Na quelque ba massa na ye, le kola ba katumbi tout ça ne baza na cadre d'action na bango basalaka. Ozola ndanga mama. Les 23 biso tozo bango très bien. Le col la base avec l'accès que l'élection est écosala. Attention que vous allez tricher. Mais basta là non élection à tout le monde. Pour aventure que ba mabiso na distraction, bazo préparer l'élection pour baser l'aguissement. Peuple bo se rappeler bo monaki Kabila comme ko changer cours constitutionnel. Bo ba kango zaki pona nini. Kabila ti mukolo avant dernier jour à se prononcer gité pona dauphin na ezaki pona nini. Ezaki pour Azali, Aza complaisante vis-à-vis, c'est parce qu'Azali a de très mauvaise foi. Asi Azugou y a pays, alors pays on a comme un le collègue. Donc biso solution na biso Azali que les 23 va présenter biso élection. Ceux qui élection exacte a démissionné à Bima, alors biso to kumbe lamboka na nenge to senga ki yango il y a plus d'une année transition sans Kabila. Ki yango transition sans Kabila. Mais c'est Katumba le que c'est impossible. S'il faut que la transition, tu dis qu'on exclure na Kabila. Voilà un peu la discordance. Aux sala kilelo to comprendre que bazaki na bango batumoko bayaki na aventure na bango. Siko tout na question mo ko c'est biso qui les 23 et que salamité to continue la transition. Pour na bino mutuni bomoni penza o akoki pour na UDPS. Mutuni nyo bomoni akoki comme ma transition na bosolo nyos. Biso to lobaki broy déjà de 1 to lobi mutu o ya ma transition il faut zana mwana mboka. Et puis il faut que ceux qui aillent pour la transition, mission n'a pas se limiter à organiser transition n'a élection. Donc tu préfères que la politicien. Parce que tu es politicien, se préparer pour la candidature tu préfères que la politicien. Préférence na biso zana tozana besoin mutu oyo azana akokamba pona biso il faut la mutu moko na société civile ne to mona basango ne to par exemple basango ne ba vansa biso na basango ou bien ba société civile bazali merci to komo chité na biso poto ke na suka penda to tuna mo mutuna pona UDPS lelo na tuna na pourcentage sur 100% et peuple congolais. Tout le monde est membre IDPS. Tout est 100% et peuple. Donc, ce tout le monde est membre IDPS de l'obiko. Bateau nyo so balingara. IDPS, bateau nyo so bazarana 4 IDPS ba membre de bana ba carte net yo. Tout le monde est bango. Tout est ka ba peuple congolais ba sikali. Oko bisanga combien de pourcentage oyo bino IDPS bozana ngo soki lelo président Félix ndengo lobi pona ba voter na soki to kei na élection ba voter. Combien de pourcents? Maman, lelo naïbi que tous parti majoritaire, très majoritaire na Congo. 20%. Na lobby lelo tous ali parti très majoritaire na Congo. Ba ka pourcentage ya mutu, ceux qui à s'affronter devant le peuple, ça veut dire par voie des urnes. Mais ceux qui te zongi kaka na ba élection ya Souka, et en 2011, tout le monde a que biso nde to gagnaki que biso nde zaki na pourcentage belé. Donc, statistiquement par là, donc, tant que déjà, vous avez plus de 50% à Batou, c'est que vous allez majoritaire. C'est quoi réponse à l'élo Zaki comme réponse à l'élo? Non, réponse à l'élo, on a coupé ça en termes chiffrés. Oh. Mais tout ni kaka na ndenge ozoyoka yo poza congolais otambolaka ozoyoka mato eza libanda pa kosa moi tant on a le bina que espoir il y a la plupart du peuple congolais ils ont vendu sur IDPS. C'est pour dire que tu es belé, plus de 50% les lots. S'il faut chiffrer en Okaka, dans Tokiti, on a 50%. Là, on peut essayer de répondre. Parce que non, on n'a pas essayé en gros parce que c'est comme ça. Ce qu'on a lu la preuve, Tamboula n'a pas reconnu sur le Congo, au coup de drapeau IDPS. Mais tant que l'on a parti Nini,
oyo otambola boye moni drapeau UDPS. Bango pe mkoto yamba bango to tuni bango pe ba parti na ba. Bazaka nango te. Toza na France awa. Toza na France awa. Parti nini oyo ezali implanté. Nazolo baka na France awa lokola UDPS. Et c'est pareil na mokili ya libanda et On répondre yo ba otala. Bayebi. Et nazo kosate. Parce que même na siège na biso tango ekomaka makambo keno ya kolukata moi ko salisa bandeko na biso par rapport ya ndinga kovanda na mboka oyo to mona même batu mususu oyo ba parti mususu ba kaka ko epa na biso. Bandeko na ngai soki na lekisima na bino te alors biso to salisa ka bandeko parce que to zali ba congolais. To ebi passe ya mboko ndenge zali. Donc c'est pour yango nazolo bango avec conviction avec fermeté que biso ne toza majorité. Oya ko boya asali. Tango moni anguma ebimi lobby comme bato a comprendre kité sens ya que tozo kende élection avec machine à voter. Au moins te bato nyonso ba mais nen bato ba trahir biso. Kanda wana ebimaki ezai kanda moko ya émotion. Mais tango bato ba kombo vanda ya na six malasima bato ko sala sous erreur wana te. Batale la biso UDPS. On est là pour eux. Biso ba o to sali to banda sali sa ba parti to zoanine bande konanga bazana kisa ba jeune tiri ba fils mukoko ba fumu sabata tout ça ba zoanine mais ils sont là voilà quand même des gars oyo kingana félicitaka et puis ba jeune ben cadre IDPS boliera bien ba futa bino bien yango moni bozo défendre penda bien po bino ba cadre bozo zo bisayo nzambe zo kangai ba parents nanga ba kufa na tikala ko zo mukanda même na poto na komba IDPS. Et ça fait depuis 96 na militaire na compte IDPS na tikala ko zota 1 euro mon côté. Mais moi je suis là parce que na yebi nazali convaincu na valeur au IDPS, nazali convaincu na projet de société au IDPS à défendre. Nazali convaincu na état d'esprit au na kata IDPS. Parce qu'il y a que état d'esprit wana muteko ça la que lelo d'une façon civilisée, d'une façon démocratique pour mboka na biso échanger to comme le 21e siècle maman. Donc on a tout le temps kobomana kobetana mais non to linyango te. Merci comme malobana bino ya IDPS o ya suka pona lelo. Po bondo zo président bandolo baton likambo eza to tuna ye mais pona lelo malobani no ko yebisa ba peuple congolais pona IDPS ba programme bozo sala to nini ezo marché. Na zo yebisa ba peuple congolais ndenge kana lobaki parce que ceux qui na lobi maloba il faut ezongela kaka na président parce que yemutazali président Azongi na semaine ezobanda je crois président Arozala na Kinshasa na Congo et le président va s'exprimer à kolobe la peuple o nini yazo kanisa mais makanisi na ezaka kake système oyo zo faire souffrir peuple congolais ezasu na Congo te ennemi na biso zali système oyo la Kabylie ba implanter na mboka na biso. Alors système ango nde toza ko combattre pour to combattre ango bien pour bazo assiste ba ye la biso ba élection le 23 décembre. Tolingi nanga aye la biso ba élection le 23 décembre. Tanga ba machine coûte commune te sali besoin. Te aye expliquer biso te polaire toza ko tuna ye. Mama na ye la ki ba questionnaire na l'accès peuple congolais ba questionnaire. Ba questionnaire on umeli ezaki poto goma na ba explication oyo ye apesi le loté. Azana stisi ya koyebisa biso te le quoi to bloqué mais misenanga a même biso na élection peuple congolais na asi bo comprendre schéma nini IDPS a kendeki nango la vérité a triomphé ce matin alors bo tuna sko bandeko na biso ba kende osala marche ba solution na bango ezali nini bit na bango ezalaki nini mais biso to démasquer bango mais ce n'est pas bon c'est peuple si la biso te mais bino sko boya qui pe na marche pourquoi to boya qui marche parce que ça qui marche moko piégé ezalaki au lieu nanga a se déclarer pourquoi nanga se déclarer qui avant que l'élection aux alatés azeli lelo bazelaki biso na marche wana po bazwa eloko ni balinga bakwela nango botala IDPS à saboter à s'engager seni parce que bazaki même prévu que kutumba ta seniang IDPS a boycotté l'élection voilà ba boy machine donc nanga biso to le peuple que nous on avait compris ça. Voilà. Est-ce que Félix a eu temps pour expliquer Baninga avant qu'il ait une décision à part? A eu temps pour expliquer Baninga les Cameroun? A eu temps pour expliquer Baninga dans le sens que Basola qui n'a Baninga. Tant que Basola n'a Baninga, président Naïb Sago, président fixera le cap. Il avait fixé le cap. Tant que Azate, le secrétaire général, le général Jean-Marc Kaboun, Azaki n'a pas réunion à Bango Nyoso.
Ce qui est Azate, Azarotinda, secrétaire général adjoint, Augustin Kabouya. Moutali Bossa qui est pour préparer texte, pour signer pour la marche, Ezalaki national et Bao. Aux hommes qui IDP, c'est la machine, ce n'est pas seulement que le président, ça veut dire ceux qui aux alliés habilités, aux alliés accrédité Batindio pour engager parti, ça veut dire quand tu engages le parti, le président a dit que le parti vient d'être engagé. C'est pourquoi nous avons dit que l'IDP c'est le parti nous soutient. Donc tant que la démarche nous sommes à découvrir l'agenda caché, voilà pourquoi nous on a pris notre décision. Merci, merci, merci peuple congolais. Oyo Bolandi Biso, lelo toté moi pause. Photos et la sous-information, tout na bango ba yisa biso kaka ndenge etambolaka na Diamant Noir TV. Merci na baboni nyo surtout mais maluba oloba kino dia maluba suka mais opesa mbote na mutu moko to likamba suka opesa ba congolais mbote nyo so. Ngai nazo sepela naza vraiment nesengo ya komona ke nenga na lobaka congolais alamuki. Congolais bozonga susi mate. Maloba nanga na sukisaka nango yango wana bambote nazopesaka na bino ba congolais oyo ba vaillant congolais oyo bolamuki botelema me bochesko intelligence bo banda kotala siko ko analyser makambu ezala kaka te mutaye aleki na réseau alobi n'importe quoi parce que les congolais des fois lingaka l'herbe batozo fingana non ce n'est pas ça, on n'a pas besoin de ça, tous on a besoin que Congo ezala yango tout le temps tango le baï que président na bino azaka arrêter Azo prenait toujours amour à les Congolais. La preuve, malgré les maman naye, bafingi biso batoyi de paix c'est bachien. Mais botali Twitter président na biso sali. Alobi kaka lobi a félicité bao basala qui marche. Ba revendiquer cause moko boye ouais noble parce que cause wana ezaki non à la machine à voler o mututo ayebi. Et puis a sengi na bango esprit entente, esprit abosangani. Yango nde tozo senga na biso peuple congolais bazo distraire biso bandeko ce que tokoti na distraction mais za mobulu ce qui IDP c'est quoi y kufi parce que c'est ça l'objectif ba congolais tokotunana mais bolongola nanu esprit na loba ki jour wana mama na lobi tozo ke na ba discours moko à caractère tribal bandeko ce n'est pas bon tolongola biloko wana yozongisa biso sima l'objectif c'est le Congo ezokoma na niveau nini. Voilà malobananga suka na pesi ba congolais surtout au bakolanda biso mbote en tout cas na kanangai na lingi binotro. Merci. Restez branchés sur Diamant Noir TV et je vous dis bye. Diamant Gisele Umba Gisele Umba nakolina na ya Diamant Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba Diamant